Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, des produits consommables, des cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville, province de Kinshasa, Mbonda, École, magazine d'actualité, Moté Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, diaspora partout, confiance. La fidélité, vous pouvez Sarabiso, Yangonde Ngambo, Yangonde Makambo, Yangonde de ça qui est au Lukaba, information, moi, sur et attends, réalité, comme c'est la binango, boy, réellement, réalité, c'est le cas à la carte, Yambo, la biso Congo. Mbonda, École, ils allaient tam-tam, il y a pays. Ils ont concerné province, car à mon côté, ils allaient Congo, Mobimba. Donc, 26 provinces, et ça la 4 Yambonda Ekolo. Le coup, mon désolé, Betama. Et c'est 26 provinces congolais partout aux alliés. Aux alliés Congo, aux alliés étrangers, partout aux alliés. Ils ont information à travers Mbonda Ekolo. Journée Lelo, journée Moko, toujours, Kaluka, Mikolo, tous les alaka. Mais ça peut être l'information, moi, sur ces alliés à Sika. Dans ça, invité, au Boyebi Bango, bon, on a rappelé Bango, analyste à Makasi. Dans mon passé, il y a gauche là-bas, d'abord la gauche là-bas. Na zala mwana boka Christian Mukaba zali analyste politique. Christian bonne santé de bolanga na pesi mote na pesi pe de côté partager le plateau tokutani lisusu na inko féliciter parce que Mbonda Ekolo effectivement ezali Mbonda Ekolo nous avons senti comment la population bazalaki déterminée ya koyoka Mbonda na bapel ezala na libanda ya mboka les gens vous encourager na nzela na biso balobi que Mbonda Ekolo ekosala mosala malamu na encourager parce que c'est important et Mbonda Ekolo continuer et kende liboso pour mosala vous allez kosala sans position politique sans positionnement il y a côté la X ou Y mais vous allez comme biso na kolukato sunga population ou azali na république mobimba to ba libanda ba comprendre des informations sur ba quelle est la situation réelle ya mboka na biso sans tendance mais pour aider la république surtout pour aider le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo qui se bat pour que mboka na biso ezala kimia pe mboka na biso développement ekota. Merci beaucoup Christian Mukaba nga molanga loboko langa ya droite côté la zone défenseur ya pouvoir en place. Ah Souka bonne santé papa la naï. Non santé za kitoko nzamba za ko batela. Pouvoir aujourd'hui défenseur à pouvoir. Non toza ko défendre tata mokonzi Ekolo parce que la régime na biso. Ata bozo bebi ata bozo yiba ata bozo pour ça peuple passi. Yo bika ko défendre bangwaka. Non toza ko défendre to yebi ke tata mokonzi Ekolo. Impunité za ko défendre. Ko bunda na ko défendre. Toza ko défendre ba o baza ko sala malamu. Ba o baza ko sala malamu te to ko dénoncer bango. Ngota le la fois parce que ça na bino wa. La semble nga baki nyamo ali ka l'idée sous azaka ka katia l'idée sous le logo ka sous bango ba bimie belao. Voilà. Merci beaucoup. Là, je vois là, derrière les caméras, derrière Héros dans l'ombre, il y a la présence de Benjamin Kilunga. Et de l'autre côté, je vois Wilfried Samba, papa Yaban Ebele. Pourquoi pas la Yemoko? Igrid ma tête à réalisation, le montage, édition, la biso. Yamokalo, Alain de toujours humble serviteur. Moumou la bino ngaye.
tout ça musala Congo Congo tangu to botama to la Kinshasa ah ngai mboko même si vous voyez bien moi to bla ko ba avion mo ba le kako na ba désinfectant donc le mois kuna miyo pola et ben ko pomper ba kisi et ba ngungi partout mais le autre elanga malili mais ngungi eleki makasi défense pour pouvoir aller sangai ba ministre de santé oyo défendre awa le qui ça elanga ngungi eleki makasi elanga to ça même pas attendre on j'aime ko sur la population pour que ba population ba ngata ba kisi ba ngungi partout ezala na ngote défenseur azali awa voilà. Le lot trompette a beaucoup plus ma solo de ba entreprise publique à l'État. Ba mandataire oyo ndeko Augustin Kabouya, secrétaire général ya IDPS a signé que bele ba kilo quota na carte ya entreprise publique pour ko sunga mokozi mboka. Mais le lot échec total et belé ba sali échec. Bozo mo na bien bilombo quoi. Au Katanga gouverneur au membre M23. Au tout la Tanganyika bien komi kokosa. Monsieur ba sali bilombo ba kozebe ba sakate ba rema. To yo kaka des autres ba solo. L'État était pris. La banque n'est pas d'ailleurs. Moi, je suis Bobundi pendant plus de 35 ans. Plus de 35 ans. Est-ce qu'un souka au sein des Senghoriens, il dépêche à ce qu'on dirige Mboka. On est Senghoriens, on est peuple congolais. Il dépêche pour avoir encore de nouveaux. Merci Ndeko Nangaye Alain Dewa na parole Ningo Pesi. Ba Mboka ou Baza Kolanda toujours défenseur pas tout souka. Na question oyo tuningayi na koyebisa yo pouvoir oyo ya IDPS lelo tomoni tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi afandi wana grâce na ye lelo bokomi komona babiloko nyonso oboza komona parce que à l'époque bobandaki ko remarquer en côté bato babandaki koyiba bato babandaki kosala ba o nyonso babandaki kosala bobandaki kokoka koloba yango te mais tata mokonzi ekolo tangwa ye lelo akomi kolakisa moto na moto oyo na bizaleli na ye lelo tango za kobeta masolo ya ba gouverner toza komona ba gouverner oyo bazalaki na ba maître na bango babane kotina bon ba mission lelo tata mokonzi ekolo lokola azali mwana ya nzambe azwaka mboka oyo apesaka na maboko ya nkolo lelo toza komona bango ata baza kosala ba mission na bango suka nango eza ko revesami toza komona bandeko na biso lelo oza koloba na bakatanga oza koloba na ba Tanganyika kuna baza bandeko oyo tata mokonzi ekolo andimaki a travailler na peuple congolais nyonso mais bango lokola ba mesana ki déjà na moto na bango maître moko aza na sima na bango o aza kotinda bango mission po bazwa lisusu mboka o ezonga na boumbu o tozalaki na yango ndenge tokangamaki na maboko ya bandeko ba Rwandais baza na posa kaka mboka o ezonga na maboko ya ba Rwandais mais lokola tata mokonzi ekolo aza mwana ya nzambe lelo toza komona bango misala na bango eza komona na polele parce que tata mokonzi ekolo aza mwana ya nzambe pouvoir na biso oyo toza koloba lelo biso tata mokonzi ekolo soko sali mabe bakobi miso na poasa olongwe mais liboso dalaki même moto sali mabe boko koko loba nete parce que tozalaki na dictature lelo dictature ezate lelo to mona batu nyonso baza kimia en tout cas pour na pouvoir oyo IDPS abundaki pendant 33 ans to 32 ans na ye en tout cas toza kokende nango moto sali malamu balakisa sali malamu moto sali mabe balakisa sali mabe c'est ça la démocratie. Voilà, merci beaucoup. À ça libre, il y a qu'on réfléchir. N'est pas libre, il y a qu'on réfléchir. À réfléchir en rapport, il y a 7 ans à Bango, il y a pouvoir. Plus de 33 ans, il y a pas Burundi. Est-ce réellement qu'il va se faire à Robaki? Congo qui est malade. N'a pas moi le trésor. Quand on a le Congo, pas sécurité. Congo la zone là. Congolais réellement à zone là. Bah ministre, on va promettre quand même Congolais qui Aurélia Thompson. Tolipa otebara 300 l'économie 700 800 pe kiti sili misuni li po tebara robisa musuni oteli mwana nati eza société oza congolais ngi oza un bon patriote oza ka fier le bakuma tout ça eri na kata mboka oyo webi ndeko nalandi ndeko pacho je le félicite en plus pour un effort au yazali ko sala parce que c'est parmi les gens qui réfléchissent bien autour des questions de réalité politique de notre pays webi président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo a monté mamala. Bato to bandel ko kanisa ce sont de saints. Baza mayele moko ko sakanate. Loko la ministre vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba. On pensait Mukoko Samba à l'époque ils étaient meilleurs. Mais aujourd'hui on a compris que non Mukoko Samba est limité. Le ministre de l'économie, aujourd'hui l'économie nationale, on ne parle pas de l'économie. Il est toujours au pouvoir. Hein? Mais je dis, moi je suis du pouvoir, mais je dis la vérité. Économie en Mokézé à Kokufa. Bah, il faut pas y avoir mission, il y a président de la République.
constitutionnellement. Le président de la République ne gère pas au quotidien de l'État. C'est la première ministre ou premier ministre surtout aux années à Mobali. Nous devons gérer l'État quotidien. N'a pas ministre sectoriel, il y a pas ministère tel Y. Bah on peut ça un rapport au président de la République. Quand bien même que le président de la République c'est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau économie l'économie à Congo est bafouée. Biloko ekomata de jour au jour. Ministre de l'économie depuis Yende Kodalel on ne le voit pas. Alors bakali sous-souté à comme bouche B. Mais Daniel Mukoko Samba baneko laksabiso ba théorie c'est comme si il est supérieur, il est ceci, il est cela. Mais aujourd'hui, peuple congolais, même les nés Congo, ils ont compris que Nekonabiso Mukoko Samba, le professeur de son état, ministre de l'économie nationale, a échoué lamentablement. Ministre il y a économie azali parmi batoyo na gouvernement ezoya azalati. Chef de l'État, biso to kosenga Mukoko Samba na gouvernement oyo ezoya azalate abomi économie ya mboka. Toyeba lisusu prix à l'eau sauté, prix à fufute, prix à masangote, prix à makalate, même prix à tumbaku ya zolo. Toyeba kango lisusu te parce que le ministre de l'économie azali incompétent, ministre de l'économie aza absent, ministre de l'économie ayebi musala na yete, ministre de l'économie aza muto aba théorie, il faut batindaye akelo Kotangi ça seulement. À cause de la gestion RS publique, parce que il ne maîtrise pas. Nous voyons aujourd'hui Mukoko Samba échoué, Mukoko Samba c'est fini, Mukoko Samba bayo, Mukoko Samba kene malamu, Olongwe, Mukoko Samba na gouvernement Okoyate, bayo Mukoko Samba. Mais il n'y a pas qui ça. Et là, comment important. Oui, mais Mukoko Samba a isumbuté ma malamu. Mukoko Samba a nommé Baboukoumestre. Baboukoumestre a besoin d'ordonnance présidentielle. Comment ne Jean-Singanga Baboukoumestre a commune à Kimbanteke? Akoyi kozala mutema mabe boye lokola nano emona nate ndeko na biso asala marché à 50 heures o ezali na passerelle ya Pascal aw marché na ngamba kimbanteke marché to bengaka ya 50 heures ndeko Emmanuel atongi marché na ye eza ye moko po banda ko eza ye afuti mikanda ya l'état ba taxi pe batu wana bafutaka mais abongisi nzela ya marché à 50 heures o ezali na Pascal awa na passerelle mais beaucoup mestre ya commune ya Kimbanteke azali ko bimisa batu côté batongi nzela ba mituke leka basala marché pirate en attendant mon continuer direct o ezali gouverneur à ville abi balabala ya Wenzete donc Jean Singanga azali pe ko respecter te vision chef de l'état oya no makaye beaucoup mestre ya commune ya Kimbanteke donc le gars ko respecter en côté ndeko Jean Singanga soki élection salami soki pe ba ko nommer ba bourgmestre bayo na yo esili kende malamu c'est fini pour toi on n'a plus besoin de toi pour tirer ba marché pirate na commune ya Kimbanteke. Très bien, voilà. Exactement quand tu as directement la carte de chaleur et émission parce que toi tu as le master était surtout un mandataire. Donc on peut toucher comme bourgmestre kekamba la moko ndeko nangai. Bon ça la pouvoir. Quand tu as le entreprise publique et comme le rôle la ligue par Bachamambo Félé. N'en parlons même pas. Régie des eaux. Kutu région abondamment maï mouké mais pas c'est besoin de la maï. Tu es signal kutu signal comme un kokufa. OCC ben un paiement le qui koleka. Na éviter na entreprise bébé. Bino mandango le biki beaucoup de mokazo bunda. Kimbo Kezali, espoir Kezali, na entreprise publique au besoin de Bomalelo auto il y a encore espoir beaucoup de espoir congolais. Merci ndeko nanga Alain Dewa. Fatana yo on libre. Awa toza kobeta ka mbonda. Po mbonda il faut beta mbonda tango beta ka eza na test initiative. Mbonda ya malamu. Malamu ya mabe. Depuis que ça me kende. Voilà. Mais biso tango toza kobeta mbonda to kobeta mbonda. Awa na uti koyoka ndeko nanga confrère nanga Christian alobi ke ndeko Mukoko Samba pona économie. Bye. Très bien. Est-ce ndeko Mukoko Samba aza même famille politique nangai patuntuka. Aza moto IDPS te. Mais soki aza makama IDPS yo moto liboso ko bana kotake. Obi ke dai IDPS aza ko sala malamu te. Oh, obo sali ke tata mo konzekolo aza ko sala na ba parti nyonso na loba na tango nyonso. Ba parti nyonso baza ko travailler na tango konzekolo. Na kata union sacrée. Mais na soki moto oyo azaki libanda bana komi kumisake ngana za moto makasi ngana sala ka boy ba tie na terrain aza ko kokate. Eza problème ya tata mo konzekolo. Si quand soki to bani ko tali sabino ba jeune talent o bazali o ke tata mo konzekola ko ko tsa bango ko ba ministre et comme que non pourquoi bino bataille de pèse boda ko pona ba mais soki bani ko taille de pèse ninga ko loba mais na ko zongi solo ko mo taille de pèse na yo bisolo ko la dundu famba o ba benga pakibo le la ko so sala malamu boza ko mona azamo moko ya ide pèse o aza ko travailler kitoko essayer na Mukoko Samba bo comparer moi na mboka Christian lobi yango
mukoko samba tanga zaidi banda solo bakina za kosala eza ba biloko oyo biso toza koloba ke eza nango te pour la famille politique na biso nazonga siko na makambo oza koloba ya OCC ba entreprise publique tena tenga OCC mais na yoki otangi OCC surtout na lobi otangi OCC na yebision de konanga awa naza koloba siko na bayimboka makambo oyo etali OCC lelo naza koyoka naza komona na ba réseaux sociaux balobi ke oh non eza na lettre moko euti epai ya directeur ya cabinet ya chef de l'état oyo eza kokota na kati ya vraiment epai ya excellence na biso Tony Kinzo atini lettre epai ya DG ke nani IGF ifa ya kokota na kati ya OCC po asala banquette na ye na bangajima kokota na ba yango nga naza koyebisa bayimboka na kata OCC DG Etienne Chimanga azali DG oyo asali vision ya chef de l'état parce que chef de l'état vision ezalaki nini bakongomani nyonso oyo bazali kosala te baemploi esani epesama mais ntango tomoni docteur Etienne Chimanga akoti na kata OCC lelo na kata OCC bato bazalaki kokota te na kata entreprise wana na koyebiso à l'époque pokota na kata entreprise wana na yebi te soki ifeza osala magie mais lelo docteur Etienne Chimanga ntango aye apesi misala na bakongomani lelo na koyebisa meme na directeur ya cabinet ya chef de l'état bato bazali koya na information lokuta ko pesa epai na yo luka yo moko sa investigation pona kokita na terrain koyeba ke esangajaki bato nini to nzengi parce que tomoni kongaje bato za lisumu te moto soka azwi bato bazalaki chômeur azwi mwana mboka lokola Christian apesi ye mosala ese moto wana sale loko ya mabe soki okei na makambo o baza koloba paiement na OCC paiement ezalaka te un paiement ezate bato nyonso baza kofutama chaque mois na kati ya OCC un paiement ezali nalobi ata mwa moko baza na paiement te soki peut-être nga naza moto oyo naza kokota na kati nakotaka na investigation soki peut-être bakoloba ke non bazalaka na retard ya ba 5 jours na babanke peut-être bakoki kozala na raison par rapport chaque agent azalaka na babanki na oyo asalelaka bakoki koloba ke balekisi banki oyo dati boye banki oyo boye ti bakosilisa mais baloba ke impayement na kata OCC eza lokuta na kata OCC baza na impayement te docteur Etienne Chimanga aza komema entreprise wana kitoko eza na babiloko ebele oyo asali lelo bato ebele balobelaka yango te kaka na kata OCC asombela OCC immeuble lopango batonga oyo lelo ke OCC bazalaki na bisika mosusu ke bato babandaki kosala bazoluwe mais ye ntango aye atongi ezali ko baza kobenga yango immeuble cinquantenaire ezali wana asombi bamituka mituka eza kotambola aza nango soki plus de 70 mituka oyo asombi mais bato baza kolobela yango te bato baza kolobela kaka biloko mosusu eza ya privé te soki okei okomona bapiquete eza na piquete eza na kati ya OCC oyo basalelaka yango baja ya OCC baza kosalela mais toza komona bato moko ya mitema mabe bazali kokende kofiance meme premier ministre kokotaka na CC kokende tie epai ya directeur ya cabinet ya chef de l'état koloba ke non IGF akita wana mais na kati ya OCC IGF azalaka wana IGF azalaka banda kala na kata OCC nalobi aza kobanga te nga naza koloba awa ke bato ya OCC nyonso en tout cas bozala prudent parce que eza na monguna oyo aza koluka kokota mpona aboma entreprise wana lelo soki bakolongola DG Etienne Chimanga aza na ta na ye oyo akolongwa oyo akokota mpe akokota mais eza te ke moto aza kosala malamu bino bobanda kokosake bempayement eza na kata OCC impayement ezali te aza kosala vision ya chef de l'état ya liboso nalobi na oke baengagement oyo asali apesi peuple congolais misala parce que chef de l'état aza na posa ke bato bazwa baemploi lelo apesi bato misala bino boza komona mabe nini na kati wana eza babiloko toloba ya lokuta boloba bisika oyo ezali ke baza kofuta te toza komona lokola na onatra Martin Lukusa memi lelo onatra eza ya kokufa bozolobela yango te nabeleli ntango nyonso nabi ke mama Judith Sumina kende na onatra eza ya kokufa na onatra baza soki na 15 mois impayé lelo onatra po baba kofuta bango tata mokonzi ekolo il faut chaque mois basengaka mbongo bapesaka bango onatra koma kofuta masoki gouvernement sangisi mbongo apesi bango mois 2 mois mais ye moko moto lokola Martin Lukusa afutaka bato te mais naza kobelela yango bandakala bozokende yango te mais ntango OCC makambo eza kitoko bino boza koya ko non OCC itokota boye en tout cas totika motema mabe nasengi vraiment na son excellence directeur à cabinet Atoni en tout cas atika biloko oyo bato baza komema na lokuta eza lokuta en tout cas DG fungola miso parce que na kati
ya OCC et dans la bateau oyo baza ko sala ba trahison mingi pona yo impayement zate na ningaki kotalisa ba imboka na oyo etali OCC impayement zate engagement ekendaki kitoko po asali vision ya tata mokonzi ekolo. Très bien, merci beaucoup mon boka Pacho Souka to bagi bien que nyama o aliaka l'idée soit utaka kati ya l'idée sous donc ba deuxième chose ça na kati ya union sacrée to ba kati ya union sacrée. Le oyo ba mandataire baza ebele ba tibona ba entreprise publique. Nous sommes ça union sacrée ça c'est la partie politique ebele la kati ba sangani wana. Mais est-ce que réellement que bango to kumba vision chef de l'état parce que chef de l'état peut vision na ye. To luka to changer social ya bana mboka to changer bana mboka ba ta vie malamu. Yo oyo ba personne que chance wana. Est-ce réellement aux autres travailler pour si aux redevable pas chef de l'état, aux redevable pas chef pas président parti politique nabino ou bien aux allez redevable ce qu'il y a peuple congolais. C'est ça c'est que to retenir yango là. Congolais c'est aux allez redevable et pas ya congolais. Aux allez redevable la RDC. Mais au besoin ça là, ça va se passer. Moi mboka na pas na yo. Autre entreprise publique tout ça mo bien ka mboka na biso Congo awa. Vous allez quoi ba Transco, l'entreprise publique. Otali doit Snell. Est-ce réellement tout ça va faire le bac tout ça va mandataire au président est-ce bien va tout combattre au vice chef de l'état. Bon, donc je vais revenir nako loba après autour de ko pacho mutuna moko lobi tant on a lobby que na pesi ndeko mukoko samba bayo alongwa na ye atika biso kimia bacha mutu mususu akende alobi poza mutu aide peste. Je suis de l'UDPS. Mais toi, on a l'UDPS, on s'en bien dit. Jacquemin Chabani. Jacquemin Chabani, il ne sait pas s'il fait quoi. Il ne le sait pas. Le ministre de l'Intérieur, il ne maîtrise pas. Le ministre national de l'Intérieur, il ne maîtrise pas l'Intérieur. Mais il ne maîtrise pas, papa. Soy vérité. À quoi bon? Voilà. Il faut aider le chef de l'État. Muto abatu mwana abatu papa était Tshisekedi Félix Tshisekedi Tshilombo azana volonté apesi yo bandai koloba. Jacquemin Chabani a échoué lamentablement. Jacquemin Chabani bayo na gouvernement ezali koya bayo kene malamu. Jacquemin nabakisi Jacquemin Chabani bayo. Jacquemin Chabani mbote bayo kene malamu tika ministère intérieur malamu longwa kende po obebisi y a pas la sécurité. Sécurité na Congo ezali sous-souté. Massa c'est beta banato ngoti poka Congo momba tolembi Jacquemin Chabani kene malamu bayo papa holo mama kama snel. Je vous dis ce que ça na mutu oyo depuis pouvoir na biso bandi mutu oyo ba député bazali ko protéger depuis mandat passé jusqu'à aujourd'hui c'est le 2 jours de la SNEL. Fabrice Mundele wana asa de père et de mère. Fabrice le single j'espère. Toyebite DGS ne la sala kamusala nini. Il y a pas de courant na mboka na biso courant a été. Et ça la bato ba service. Musala bango côté ka ba courant. Na biso le gwanda kisana masina. Service ezali na de l'école. Ateke la ka ba particulier courant. Na complicité na banani na ba technicien o ba yaka ko saba de recherche o ba za liberté. Mais c'est ateke la bonyo tout courant. Non, ateke ça signifie yo soko yo somba oza départ unique. Akati batu onyon surtout population onyon surtout batikali au départ unique pour ça la makamuna yo. Oza bataba machine, bataba bar, on ne sait pas ne ko Fabrice soki musala nini a ko sala réellement. Donc Snell soki député a sali motion. Toi, ça les questions orales contre député, le DG de la SNEL, je ne sais pas pourquoi jusqu'aujourd'hui on protège Neko Fabrice. Na yebite déjà SNEL va protéger Kaye pour Nanine. Na yebite et l'ogoni ne sala que va protéger déjà SNEL. Au besoin de Makamba Transco, moi je vous dis, Mouto va suspendre Guy Albosso à Transco, c'était un médiocre. Mouto Azagi na Transco, Azagi médiocre. Abomi Transco. A comme si Transco na Kishasa Transco mon en a raté. Transco mon en a raté à Maluku. Il n'a rien fait. Mais oyaye à peine je pense 2 ou 3 mois. Azali ko bunda ko sala moi be fort. Le lot to comme ko mon en moins circulation. Nanzela to bandi ko mon en moins Transco. Il y a Kinko le pe comme ko mon en il y a boulevard pe comme ko mon en mais les bossos ça l'a quitté. Si les gens travaillent, tout peut ça bango chance. Mais le mal chez nous c'est quoi? Tozo peut sa intention ya malamu, tozo que n'est pas un chef de l'État, tozo que n'est pas un bateau ba kokamba, toko lukaba peut sa bis opportunité mais moi je demande na ba député. Na yebité. Boza na ba pano na banda kuna bino. Population ya Kinshasa za na couranté.
courant ezalaka côté ba chambre froide ezalaka courant ezalaka côté ba boulangerie ezalaka courant côté population azana C ezala population na Kitsaku ezala population na Kitsaku webi Kitsaku kuna na matete kuna likolo bagana courante population azana ngaliema côté AC bagana courante population na Ndanu agana courante na masina kutu kolobela te na masina tobosa na courant ezalaka te na Kimbanteke batu même kutu na ngambo a pont courant ezalaka te on ne sait pas le 2 jours de la SNEL musala na ye réellement ezalini ba détournement oyo le kana entreprise publique to monaki na SNCS oyo ezalaki kala nini oyo s'occupaka na ba retraité INSS kala CNSS actuellement détournement il y a marché à gré incroyable. La première ministre vient de l'écrire pour que va suspendre le marché à gré Tobo Sanate. Comment détournement salami na SNCS ou ezaki INSS on ndeko aibimbo ebele à l'état mais en attendant moi namboka ndeko na biso ministre l'ancien ministre honoraire démissionnaire Moutamba, il n'est pas ça qui marchait à gré, il est condamné. À lever humilité. Mais les DG, il y a SNCS. Les DG, on a Moussala na Ezalini. Moussala na Ezali ko détourné bon. Liboso il y a 60 millions, son chaîne à son immeuble moko bon état. Après Vezali. Oui, il y a 60 millions, je vous dis. Il y a 60 millions mon anaté pendant 2 ans. 60 millions en justificativité. Et mon anaté, bande ko batoy IGF baye basali patrouille financière na bango ils ont constaté ça. Après ba ebisi bata IGF bovana kimia botika été. Qui protège Mata? Qui protège réellement de Mata? Qui les protège réellement? Na yebite nani a protéger kaye parce que papa, mon premier ministre a commis Mukanda. Mon tenir surtout à moni a yebisi a stoppé. Makambo ba marché à gré. Mais ceux qui ba législateur nabiso, ceux qui ba député nabiso bazaki vraiment na conscience, ils pouvaient l'interpeller avant qu'il y ait des vacances, ils pouvaient l'interpeller, il peut pas bêter loko. Mais ngala ko senga, na confiance à chef de l'état. Kende ko mata bayo. Dans la confiance à chef de l'État, ne comata bayo. Voilà, je parlais de Saint-Sap. Je suis en train de parler de Saint-Sap. En tout cas, ah bon? Parce que Saint-Sap, DG Junior Mata, a travaillé ma case. Mais moi je vous dis, Premier ministre a commis la lettre. Premier ministre a commis lettre 2 fois. Premier ministre a yébi Danki longwana yo miyo epola zama mpemba muke pangusa mutoke na yepa na zobeta sko mbonda mutu surtout azana droit ya kosala analyse selon ndenge azomona rentabilité to pe rendement ya mutu na fonction o ba pesier na l'état azana droit kotala nsuka depuis ba pesa suka akomi DG mondekolo azukuba mondekolo malamu azofutaka batanzo suka bazo saka mu pepesa na secondaire na kati kuna pesa lwaka buma pamba le bleu la kati kuna ezana ngolte mais quand la suka moi kanyaka zo le kalaka bazo kumisa kai na ngito za skona esprit patriotique ndeko a soulevé point ya Junior Mata la SNSAP ata bungi abi dire mais Junior Mata tedika yona moko obemi directement azali na SNSAP alors bien rendement excusez abi rendement ezali médiocre tezela abi rendement ezali médiocre yo le col oyebi malamu tala kabera voilà pesabiso en bref rentabilité est-ce que azali ya solo fruit oyo ezako sala musala malamu na kati entreprise publique est-ce que l'état tindiye pour na bolingo ya Congo. Merci na baimbo kanyoso o bazako landa biso na kati ya mondekolo. En tout cas ndeko nangai Christian na yebi ke eza ba peut-être vitesse perte ya vitesse biloko azakoloba na ye na CNSS
mais aza koloba na Sensap te parce que Sensap yango wana eza na 8e mairie oyo eza dirigé epai ya DG Junior Mata pona makama ba retraité o lelo ke Junior Mata na vision ya tata mokonzi ekolo lelo tomoni azui même prise en charge ya bandeko na biso ba policier ba soda lelo na compte ya Sensap lelo soki soda même aza na guerre aza na assurance na ye ya santé oyo ke soki azoki to nini bako traité ye pe bako bana ko futa ye mbongo na ye lelo Sensap eke partout toza komona aza DG Junior Mata aza ko travailler na directeur na ye toza ko benga David Mihigo aza ko implanter Sensap partout na Congo lelo ozomona na Bambujimai oza komona na ba Guadoliko partout batie yango po toye baba retraité lelo soki toye koye baba retraité même na kata babikoro eza grâce ya Junior Mata na leadership oyo azali DG na kata ya Sensap aza ko travailler na directeur oyo aza chargé ya ko planter ba agence ya Sensap oyo toza ko benga David Mihigo bango nde bato baza kosala mosala malamu ndeko abosani ameka kokende koluka ba information eza Junior Mata te komo ya DG o ya CNSS wana ngala yebite yende akokende koluka mais pona Sensap naza koyebisa yo Junior Mata o ya zalaka et vice ministre ya finance aza ko travailler malamu yango moninga kutu naza koloba par rapport ya ba ministre ndenge gouvernement za koya tu oyo vraiment tata mokonzi ekolo il faut azwa Junior Mata APC ministère. Non mandataire yo boli mabeka ya onatra. Nalobi azwa motoloko la David Mihigo akoma mandataire ekozala malamu Junior Mata akende vraiment na ministère ekozala bien. Oza défenseur pouvoir la carte ya pouvoir la entreprise publique mandataire automobile moni mabeka ya onatra le reste mandataire pour no moni ba sa misa malamu. Non onatra na za kolobela onatra parce que onatra ezali entreprise oyo papa na biso bauta na yango. Onatra ezali entreprise oyo vraiment epesa fierté kala auparavant ceux qui tata na bino aza kosala na onatra bazomona bino oui boza batambongo mais le même onatra wana lelo toye komona Martin Kusa abomi yango na kolobela yango soki tata mokonzi ekolo aza ko pumone aza ko bunana po onatra wana ezonga na nzela yango c'est kayebi valeur ya onatra yango moninga attaque défenseur on alobi ke moto nyonso oya kosala mabe po na tata mokonzi ekolo ke ba finga ye ngala ko bundisa ye yango naza ko bundisa Martin Kusa problème na ngeza ke Martin Kusa o ngala za koloba ngana kendaka te peut-être ndenge na lobeli Junior Mata ona kende Junior Mata pesa ngambongo ngana sala ka analyse nga pe naza ko soutenir tata mokonzi ekolo nga soki mbongo na kozela mokolo tata mokonzi ekolo ko benga pato tsuka obundani pe mingi yaka mwana nanga ozwa iloko o na kozwa mais ya bato nyonso etikali na kozwa te parce que soki nazwi kanyaka na bango na kokoma mwana mosala na bango na lobela ka bango ngana za kolobela o ya sali malamu na kolobela sali malamu o ya sali mabe na kofunda ye pa tata yango naza kofuna Martin Kusa ya onatra epa ya chef de l'état onatra baza kolela onatra toza kosenga yango gloire à Dieu parce que balobaki ke basengi na premier ministre apesa bango mbongo afuta bango na bi mama Judith kofuta bango te zombongo wana bosoma mitu ya train bosoma ba masuwa bobongisa nzela ya rai soki zongi okomona baja ya onatra bakubanda kofutama par rapport au futaka bango bon bakomi lokola ba ofele moko boye bafutaka bango na mbonga l'état mais ba produire vraiment ko bongisa rai ebonga yango naza kosenga vraiment balongola Martin Kusa ndenge ndeko aza kolobaka bai akende batsa DG oya koya ba financer pour à travailler kitoko même ya Sinel mais ya Sinel na koyebisa yo soko kei na ba recherche komona ke eza mo ba procédure moko eza na kati par rapport ndeko na biso mande fatika makambo ya banque mondiale depuis DG wana utaka soki na banque mondiale mais ngana za kosenga kaka na ministre titulaire na ye Teddy oya sali hydroélectrique yende aza capable ya kopesa même sanction ya ko suspendre ye par rapport soki azosala malamu te bazwi oyo aza adjoint na ye a continuer asala na intérim ala tanda basolola makambo ngo soki ya banque mondiale wana tolobi ndeko mutalobi yango po amoni misala azosala aza analyste soki amoni mabe akoloba oyo eza libre. Merci beaucoup les amis. Analyse ya mwana mboka suka boto na pacho suka aza normal pe yo bende ko langai. Congo ezali ya yo Congo ezali ya ngai tolinga Congo. Pourquoi to nyoko la Congo boy? Le chef de l'État n'est pas un magicien, fait ce qu'il dit, un magicien. Mobutu a clairement. C'est pas avec un bâton magique à Robert à pas Congo changer.
Azan a besoin d'expertise na yo, expertise na ngai. Je vous ai un peu sur confiance, c'est parce que à mon niveau Atali, CV na yo, c'est-à-dire au Vimba, c'est-à-dire au Bombe, au Saki na université qui à Winnipeg, université à Ontario, université qui à Chatterbourg, ça va puis bah comment bien miner pour ça ba doctorat. À mon niveau que oui, pour toi cette expertise à malamu. Après sur le moté mamoko, Azan a besoin peu au Tali ça réellement que expertise no à rapport na CV na yo, c'est solo. Mais beaucoup de comme la pouvoir, au comme si Congo poubelle, au comme si Congo poulailler, au comme si Congo le la centrale moga vol, il y a des détournements, impunité. Tout ça ce que vous demandez beaucoup il y a des idées sous. Mon côté moi on a l'idée sous. Yo va pas sur le ministre de comme nyama, on a qu'à télé comme koliaye. Donc on se côté bande comme tout ça moi va communiquer que tout ça là awa. Bande ko ba yebi que chaque week-end ça va concours moko traditionnel et beta makana espace Maindo Maison boulevard Lumumba. Beaucoup plus sain na communion c'est le beaucoup la samedi le 19 juillet au Kaka et vous allez bongo des orchestres bouquet contre Antibise et comme à 15h pour respecter heure peu dimanche et vous allez 20 juillet Bwenzebo Akobeta contre Manu Muku et programme de continuer dimanche le 27 juillet 2025 et vous allez bongo Oloni Yara libéral contre Indunga mais la classement jusqu'à les alliés dominés na Bwenzebo on continue on consommer déjà 686 bouteilles suivies na Antibise 564 bouteilles pe Oloni Yara libéral na 563 bouteilles Manomo Kourazan 278 bouteilles Indunga 151 mais rien n'est encore tard parce que avec le moment pour récupérer qu'on s'est rattrapé communiqué c'est signé bongo et puis moi mboka trésor Mukolo Oazali bongo secrétaire il y a espace Maindo mais peut profiter pour saluer aussi Madame Claudine, la grande dame Ostimi Masoro avec impact idéologie et pourquoi pas na commandant sécurité, commandant Lokoli Mbolesa. La page noire, tout ça bongo, il y a page noire et outil et pas de corruption Chamba, outil père des alliés, famille Chamba, famille Belepei, famille Tumba, famille Chamba, famille Belepei Tumba, na famille Sadiboko, Bazala Mawa Hotel Sabiso. N'est pas perdre mon famille la bango la combo ya Rite Masengu Chanda a été okufa sur la bonne moitié jusque là ils ont observé la avenue Mouzou numéro 3 5e rue poids lourd na commune alimentée Kingabwa le numéro de téléphone ngwana pour bande ko bazana besoin ya ko assister bango parce que sangwa mawa ils ont concerné bisoni surtout. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer l'émission Abisso avec des grands invités dans le plateau. De l'autre côté, nous allons à Mboka Trésor Boye, bien pourquoi pas n'ayez pas de souka. Donc, nous allons continuer l'émission de combattre. Tali, ça réellement comment est-ce que la défense et ça ma casse le gouvernement au Congo a besoin de kimia, de paix. N'est-ce que pas na yo de konanga mukaba. Au Tali Congo. Mboka munene otobunda pour te battre l'intégrité territoriale. Congo actuellement la carte de vie prophète à Kinshasa même to keka awa mbongo zati. Production moko malonga la carte mboka eko permettre peut-être congolais espoir ezati. C'est comme si Congo azozanga battre confiance au Sénégal basunga Congo. Étant vraiment un analyste, so abiki otala mokonzi mboka. Mbondani ko beta sikoyo. Mais Naouti Kolobangwa, au lobby producteur Zate, parce que le ministre de l'économie, il ne maîtrise rien. Il est professeur de l'université, oui. Il enseigne bien, oui. Capacité intellectuelle, oui. Quelle est l'université? Dans le gouvernement, bayo. Je vous dis, depuis Tozoa Bakondi Nambo Kanabiso, c'est pour la première fois Tozoa, ministre de l'économie médiocre, Moukoko Samba. Un ministre de l'économie, je ne le connais même pas. Un ministre de l'économie qui n'est pas sur terrain, tout le monde a rien à balabala. Attends, moi, on a non, l'eau se commis combien? Foufou est commis combien? Et il y a banité. Dans le lobby, bien que Ezali n'a compétence et économie. L'économie nationale de notre pays est très bafouée. Parce que le ministre, en plus, le VPM, le vice-premier ministre, il est absent, il est dans les oubliettes. Au lobby, ma DG. Président de la République, moi je regrette parce que je comme Moukoko Samba. Moukoko Samba détruit l'ONATRA. Ce qu'il est là, ONATRA, n'a pas si beau. Moukoko n'a pas mis sa bonne intention. ONATRA, je suis expert. Il a détruit l'ONATRA. Il est parti maintenant, il est venu à l'économie, à bomber sur l'économie. Donc, tous les bâtés, Nani y a solo des chefs de l'État pour que Congo ait avancé. Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, Azana Posa, Nabolingo, ya Congo et Kenel Bosso. Papa, n'a répété, n'a pas dit qu'on le junior matin. La première ministre a écrit officiellement
na Junior Mata atika ba marché à gré. Ndeko Junior Mata sali ba marché à gré. Je vous dis. On a encore le détournement dans Sensap ou Salami. Non, ma preuve. Non, ma preuve. Détournement ou Salami de na Sensap et l'équipe. Na secteur ni. Ah. Non, détournement. Tant qu'on le détournement, oh, ils ont les canards. Non, on n'a pas parlé. Je vous dis. On a tracé le bilan de dans le but que nous on a Sensap aujourd'hui, Ndeko Junior Mata à la Kisi capacité na ya kosuka. Il a échoué dans ce secteur. Écoutez, il est nommé par lui-même. Moi, je parle de lui comme étant le numéro 1, le 2G. Il a échoué. Parce qu'on ne le sent pas. Olobi Moutoumoro a chargé de. Nommé-le Moutoumoro directeur, Moutoumoro a chargé peut-être de l'implantation. Il travaille en tant que chargé de l'implantation. Mais lui, le directeur, va marcher à gré et l'équipe. Olobi Makambako sous chef de l'État. Moutako sous chef de l'État, il y a solo. Les alliés congolais, ils ont une éthique de déontologie. Malheureusement, en politique, majorité, on ne vient pas avec l'éthique. Quand vous venez en politique avec l'éthique, et comme il est comme on est solo là, avant l'un des professeurs, lui n'est pas comme Moukoko Samba, le professeur Laurent Guila, qui est professeur à sciences politiques, le professeur Laurent Guila, il me dit à Lobby, tant on a obéi solo à Makamba Bagata côté à député national, les gens de Bagata nous dit, depuis le mandat ya bato baleka, c'est pour la première fois. Na territoire il y a Bagata, bazwa député et Azaka député sans plaider, il est professeur de l'université. Le professeur Laurent Guila, il apporte même la science au azali ko bunda ko sala na Bagata, a ko même pas problème à Bagata na l'Assemblée nationale. Na Bagata na Bayanzi. Donc il est en train de travailler. Moi je suis pas Mouyanzi, moi je suis de Feshi. Mais quand je parlais dans mon liba œuvre ya Moutonobi que non, le professeur Guila Laurent député de son état, azali ko bunda pona Bagata. Mais je vous dis na économie en bon cannabis, ceux qui les l'ont souffrir, ceux qui les l'ont transport et pas parce que tu as lié bien. Biloko est matacha qui joue. Bande ko ba oli nguba, so compter nguba 200 francs. On moni nguba. S'il vous plaît, on moni nguba il y a 200 francs. So sont bien partout. Les ala bambuma moko. Bambuma ne yebani. Les ala 27 28 25 na compta bambuma na trop na lemi. Ça signifie le ministre de l'économie, chaque jour, on a chef de l'État. Oh, baza balide soit mabé, chef de l'État CC. Balingite vision chef de l'État est matérialisé partout. L'économie de notre pays est mabé parce que le ministre national de l'économie, il est toujours à l'iniquine, il est toujours à l'unipen. Aza toujours na kata bureau na ya tambola kate. Akitaka na nzela te ayebi kutu makamozo le kate ya Thomson ayebi kutu makamozo le kate ya Kwanga ayebi kutu makamu ala kibiso biloko ala kibiso na décembre tozu yangote. Donc moi je demande au chef de l'État na ko senga na présidium à union sacrée bato batinda ki kombo ya professeur Daniel Moukoko Samba na ko senga na bino bo senga population pardon. Bosenga bane Congo pardon ayokisi bane Congo soni. Bosenga ba scientifique pardon. Mukoko Samba ayokisi batu soni économiser ya kokufa. Yango na lobby Mukoko Samba bayo. Très bien merci. Mukoko Samba kende libela. Bon meka kozong sa ene sika mon côté. Pacho Suka défenseur ya Matali ba malamu ya chef de l'État to mabe. Ya oza défenseur makama malamu ya chef de l'État. Tala le Congo mboka na yo. Yangwana. Comme que na souka, comme que na kufa. De l'autre côté, malgré que habite qu'il y a dialogue, babi que accord wana, biso azo ba libre, babi accord wana bien sûr accord mais dialogue ne ko ça. C'est comme si c'est entre les Congolais mais entre les Congolais biso ko Congolais on dozo sala bola muti pour ka bomena Congo. So babi réellement parce que yo aucun problème mo kozi mboka. État qui défenseur naé. On peut se conseiller ya jalé loté. Ya jalé loté. Conseil de protection d'État pour que Congo lobi est meilleur. Merci na baimbo kanyoso baza kolanda ngai pe na tata mokonzi ekolo oyo aza kolanda mwana na ye défenseur oyo ya ye au pouvoir eloko o nga na koki kosenga epa ya tata mokonzi ekolo en tout cas bokolimbisa ngai bandeko oyo bazali ba professeur ya ba université mboka na biso lelo bato ebele oyo bazali koluka tata mokonzi ekolo a échoué ce sont des professeurs. Surtout Moukoko Samba. Ngana kosenga na mokonzi ya mboka. Pona mboka na biso travailler kitoke kende na mopepe ya sika. Longola nanu ba professeur baza la libanda ya gouvernement oyo eza kokota ya union nationale. Pesa confiance na ba jeune tala. Lelo toza komona ba professeur baza kokumisa ngana za professeur. Mais nzoka ne na réalité
baza kosala na bango makambo o batangela kite ki professeur eza kosimba te yango nga naza kosenga même na ba parti politique awa na kosenga même na secrétaire général Augustin Kabuya tango ko ba liste ke na ya ba parti politique o ya biso pe ya IDP soki na ko kende na kombo ya ba ministre ba kokota turo côté la biso ba professeur te tela biso bato azana ye ata licencié azana ye ata gradué tela biso lokola ba Clément Barouti tela biso lokola ba Abigail Wanzambi tela biso lokola ba mama Aimé Pongo tela biso lokola ba Junior Mata tela biso lokola ba David Miingo tela biso bato bazana bango ba docteur te bazana ba professeur te tela biso bato yo baza ba jeune joueur oyo ba kokende po basunga tata mokonzi ekolo lelo toza komona ba professeur okende même na assemblée on la professeur Kingani mais azako kokate okende soki nani mukoko sama bazako ba professeur azako kokate comment ba professeur boza ko yokisa biso soni na sengi na tata mokonzi ekolo tous les professeurs bazonga na ba université ba pesa ba kuna ba ndenge ba banda ko pesa batika makambo o ezali ya gouvernement batika makambo o ezali ba mandataire na sengi vraiment balongwa mais exception ezate na bato mosusu pe to koki kotsa ba professeur pe mayele bazali comment la lokola ba Jean-Marcel Mbikai baza ba professeur o pe baza mayele okoki pe komeka bango mais ba o baza koyela biso na ba kombo ya ba professeur wana toza kolinga bango te ndeko na puye na pesi vraiment totalement raison na o etali ba professeur tout opena bye na gouvernement o ya union nationale. Voilà, merci beaucoup de TV Kimi vraiment derrière le temps to courir derrière to combien presque à la fin de la ngai dans les secondes aussi ça émission pour la clôturer émission soit 1 minute solo na ba congolais parce que le ba ko changer la bango pe train de vie la biso le ba ko changer pe bango ba boy ba professeur wana mais tant que yo na to changer pe ba bizali répéter to tembo ka na libunga yo mona ke ba bi ke peut-être non tikia mutu ka kolunga kingasa ni zando 1000 fois mais moi la receveur na sengle ma peka sur to mami zando 400 fois 500 fois on appelle ça ka ministre té vous comprenez donc essayer d'abord faire comportement la biso peut tomber ça mala muté alors le haut to bi ke ataba ti ba ministre même yezo akiti awa tant que tu as le même comportement to bi katé comportement ni au Sénégal congolais a adapté pour que même si remaniement est salami mais to zo bato o ba ko kumba kongo malamu pe na makati malamu e ko bana pour que flamme bien zala oui ba jeune ba ko travailler bato ba na souci à ko aider chef de l'état bazali. Moi je vis un jeune entrepreneur politique mais entrepreneur Claude Sandoukou. Je vous dis azana moralité moko très éveillé au-delà ya Mambwebele. Je suis pas de son obédience mais je le félicite. Baza bato ba ko accompagner chef de l'état côté Bali ndeko Claude Sandoukou. Conseiller communal de son état. Imaginez ça conseiller communal mais aza entrepreneur ya munene ya pays Claude Sandoukou. Mais makambo lobi mutu kama obebane ko boaka pour elongola biso barim je vous dis ezali kosenga conscience. Tu sais que la population ceux qui ont conscience il y a quoi apporter te mboka na biso ekeli liboso te il faut que ça na bolingo ya mboka eleki nyonso tout mais bato bana bolingo mboka te nde to komona loka ba Daniel Mukoko Samba bana bolingo mboka te balingi na bango Kongo te yango na bisaka bye bye bolingo ya mboka ekotinda yo oyiba mosolo ya leta te lokola bukumesa kimbaseke pe ana bolingo mboka te bolingo mboka ekotinda yo osala musala tala ndeko Frank Mbo ana bolingo mboka aza jeune. Pourquoi pas nommer pe mutu mo azaki bukumesa commune entière on le nomme comme ministre national parce que Frank Mbo ça montre que non il a la compétence et la capacité il a gérer Congo. Il y a géré entité moi comme ministre national. Franck Mo beaucoup sa commune entière. Moi je suis pas de l'antenne, je suis natif de Tchangou. Je suis politique de Tchangou mais je félicite Franck Mo, il travaille mieux. Même dans matière économie on a so bazo ki batiaka Franck Mo. Tolinga to li ata li pa mo na pressé. Tolinga to li ata nguba elingo za lesu ya ko compter peut-être 29, 28, 27. Mais volonté politique il y a biso to ali nangote to koloba. Les gens ba okene ko tiaka bambongo na bango cesse na ba parti politique pour que ba nommer bango mais tant que ba ko nommer bango et comme famille et comme ko yi bambongo à l'état et un problème de l'éthique et de l'ontologie bolingo ya mboka na biso et ko permettre biso
pour que makambo ekene malamu bolingo ya mboka yango de Daniel Bumba ali nango te pona ko futa ba fonctionnaire ya ville province à Kinshasa. Ils ont fait plus de 6 mois impayés, le gouverneur absent, le gouverneur il n'arrive pas le gouverneur Bumba n'arrive pas vraiment il y a gérer ville province à Kinshasa même pour ko futa bato. Donc ça fait très mal population eza abandonné bato natangi kombo pona osukisa bato natangi kombo ndeko mukoko samba na lobi bayo na lobi kende malamu kokota lisusu makambo ya politique te mukoko samba tika na comme professeur na lobeli ndeko Jacquemain Chabani ozali mutu amayele malamu na kosenga na yo lokola mandat na yo ezalaki adopté na Sénat balongola na makambo intérieur kokota makambo intérieur lisusu te kene ko vana na Sénat comme sénateur comme législateur wana na ebike ozali na capacité malamu ya kosala ndeko na pesi yo bayo Jacquemain Chabani kokota makambo lisusu ya oyo te parce que vous avez montré votre l'incompétence na ministère ya intérieur parce que toyoki pe na doa kuna o échoué okoki ko convaincre makambo ezo sala mate toyoki yango yo échoué ndeko Jacquemain Chabani toyoki pe batinda yo ya solo te député moko boya lobi ndeko Jacquemain Chabani na pesi yo au revoir okende otika biso kimia pour que okota na gestion ya république comme législateur ya solo. Voilà, merci beaucoup mon amboka Christian to scruter parce que ndeko langa sikoyo tala caméra wana tala Congo mboka oyo zo bundela lelo zo luka parce que ngalo batalo bango clair ouais mais que yo nga to kufa la biso. Toi, sur la 60 ans, le colo, tu es en sous-toi. Toi, tu es à 50 ans sous-toi. Mais bah, tu es au bota. Mais quand tu es au bota, peut-être que c'est au Congo. Mais ce qui est là, le haut, tu as la mentalité balongate. Yo là, le haut, tu dois passer au Bola Congo. Comment tu as la balle dans la biso. Donc, tu as la caméra. Tu as le Congo, oh, qui va se dober, va que. Remanier mes amis. Bah, ne me pas d'astika. Bah, qu'on soit kayo, bah, qu'on soit kanga, bah, qu'on soit kaye. Comportement, tu as affiché entre baye, bah, qu'on gouverner, na baye, bah, qu'on zala. La libanda pour que tout le monde malamu. Et donc on ngana koloba ezali Congolais a conscience. Congolais ezate oya oloba ebele ba mona ke oza koloba ebele lobi nango batio na bisika wana okoki ko salelo komo côté. Awa ta on aza koloba vraiment naza ko pesa conseil na bandeko oyo nazwa kisinga oyo talaki ndeko ndenge lobaki makambo ya DG ya OCC. Moto soka za kosala malamu bondi maza kosala malamu ezate o kende kokosa makambo ya lokuta po batia yo metango bakotia place wana okokate lelo toyoki ndeko na biso aza koloba ba 6 mois na ba hôtel de ville baza kofuta mate toza koloba ba biloko ba onata ba futa mate mais bino boza kofuta ma chaque mois mais boza koyaka kokosaka makambo lokuta po na DG Etienne Chimanga que afutaka batote eza lokuta to courager moto tanga za ko sala malamu et kozala bien so que loko eza te totika to lobate en tout cas na sengi lisusu biso ba auto kokota na gouvernement ya union nationale to ya vraiment na vision ya tata mokonzi ekolo to ya te pona mabumu na biso to ya te pona mituka to ya te pona mapangu ndeko alede waza koloba ke lelo ata osombi avion ata osombi mapata suka nango okokufa mais ya motu yazali ke totikela bana na biso eloko moko ya malamu oyo ke mboka na biso ekozala toujours na ba valeur bana na biso bako continuer kitoko bana na biso bako tanga ba classe kitoko bana na biso bako na ba santé kitoko yango na oto za kosenga mingi pe na za kosenga na ba mama ba papa nyonso ya mboka na biso Kinshasa na za kosenga ndenge ko général na biso Israël quand tu aza kosenga oyo nyonso aza na mwana na ye ya kuluna dénoncer parce que babombaka kuluna te babombaka bata mabete ngana za ko féliciter même général na biso Israël coup de chapeau bisiko zali parce que na monaki mosala oza ko sala na za kolekana na tali na bi lelo na leki kimi embouteillage te pona nini ezalaki musala oza ko sala linga pe otia ba commandant oyo ba district ya solo o ba kozana idéologie na yo o sala musala no kitoko bato o biso toza ko féliciter bango wana baza bato baza ko sala misala bango kitoko to ko féliciter bango oyo po bana ko sala te tango baza ko zongi so na ndaku bana ko préparer ko sala ka malamu malamu o na place ya kotia ka loyenge ndeko na ngai pona makambo o etali Bourgmestre Jean Singanga en tout cas lukana nu otala bato mosusu pe bakosela ka bato makambo moto sali wenzene e Bourgmestre akoki kondima asala marché pirate tandis que ba wenze belé kozwa soki baswa mbanza ba wenze zali ba wenze de belé
soko yoki motalobi bongo landela peut-être alingaka na yebu non na yoki te ngai moko ngai yo personki oyoki yango mais kaka okende pa ya Jansinganga azaka pembe voilà koyeba kopesa lisusu lumière na makambo ozali kolo. Voilà, merci beaucoup na beaucoup merci bossa Moussa madame pour la luka kotombola miroir ya République démocratique du Congo ville province de Kinshasa. Merci na mwana mboka Chiko Katumba Joseph Chiko Katumba Joseph. Beaucoup merci à Komina Massina. Ah ouais, ils ont travaillé. Au moins ils ont travaillé malgré que ne pas chercher le c'est là nayebite peut-être boza kolobaka yango pona bakania kato ya solo parce que Komina Massina on boza kolobaka pena tambolaka soki bolobi to tambolaka koya na ba image na koya na mona kalanga bumesa Massina te voilà merci beaucoup la bumesa Jili papi Mbangale na mona kayetenga na yebi kaka na pesa mbote na papi Ngalema na boyi te na lobia kene convertir soko ke na Massina ba koya bisa ke bumesa Massina sala kate maintenant toko comprendre Jansinganga aza kosala par rapport à kosala nini. Voilà. Par rapport à nous sommes voilà, merci beaucoup la patte. Merci beaucoup la Christian. Merci Gilles Mateta. On se retrouve prochaine émission. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Menuman, Mutema, ya mama Adele, tous les cas. Allez, dewa, kaka, mwana mama. Allez, dewa, kaka, mwana mama. Allez, dewa, kaka, mwana papa. Allez, beta mbonda, mbonda ekolo, mwana mama. Allez, beta mbonda, mbonda ekolo, mwana papa. Ale beta mbonda, mbonda ekolo, mwana mama. Ale bewa kakaka, mwana mama. Ale bewa kakaka, mwana papa. Ale beta mbonda, mbonda ekolo, mwana mama. Ale beta mbonda, mbonda ekolo, mwana mama. Imuno kibeni fumu senga dia fulama ya loma peva longo mumeni meni ongo gila ya tambula yo ya dedanga toto di famba meneka ya dedanga toto di dolo gele kwe toto di dolo gele famba di dolo simba nundo mandoni langa diambo mbagi kamba ginga diambo muna gyandu kivemba lasa je faire chez ya makusi menwe menu mani oba tudi di bagasi wa muna pelefe ipona lendiwa papa ya bana journaliste akamana monda temo kimba papa DJ Rougi yo aledi alewa kakaka mwana mama alewa kakaka mwana papa j'ai la patrie mona ekolo j'ai la patrie komambaka ya bakoko. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au
plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Je répète, au plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097.